D'abord, na opesa bino merci de vous faciliter na micro na bino pour na pesa la pour na bana mboka. Na boite ke na mboka opposition ezalaka mais o ya biso marque ya opposition ngo esala vraiment kitoko te. Ezana bandeko mususu bakoma kolata bilamba ya Zaïre. Tozomona tolandaka. Bon, eza vraiment indigne quoi. Eza bilo moko ya na importance te. Eza lokola ba discours ya papa Ngwanda. Alors tango azaki na mangeoire azala imarque wana te. Et je crois que on est à la distraction. Tout le monde a développement ya mboka. Eza na batu oyo basi basala na mboka wana. Oyo balakisa biso eloko moko te. Nakendaka Lubumbashi à chaque instant. Lubumbashi, les gens parlent de Moïse Katumbi. Nalobi bien, bus y a l'État. Bus y a l'État. Il y a 30 places pour la population. Bis moko. Au gouverneur Nani Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y a ça? Bis moko ils ont été à l'État. Il n'y en a pas à Lubumbashi. Lubumbashi est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Et ça a bis mon côté au gouvernement. Na chango défi émission na oyangoyo oya lobi ke na kosi aya koleka. Ce qui te lobi ke Moïse Katumbi atinda ba trouble ba côté wana mais Bosco Tangani autaki na Arménie. Nalandaki dernièrement na kati ya parlement. Jeannette abandai kosala discours. J'ai bolanda biloko alobaki. Il était de l'armée wara bon. Ça c'est pas notre domaine. Donc il était bon. Yemoko ayebi place à Outa. Nous allons comprendre. Donc à côté on a besoin de na mboka wana to na besoin de développement mboka na biso futo lo ba vérité. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de suivre à travers le monde, à travers cette émission. Tous sur la Pona Congo, présenté par votre serviteur Yannick Wenge Motatunda Nakati Nagibonzambe. Mesdames, demoiselles et messieurs, cette émission, vous savez bien, c'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir de vrais Congolais vivants. Ici, en Afrique, ici, nous sommes à Johannesburg, na yepoto solo là toujours. Makambu o etalimbo na biso makambu actualité makambu nyoso na oya bapo na bino Congolais aza mamebele na habité ceux qui na kobenga nani mais beaucoup découvrir à travers cette émission hein, à travers cette émission papa junior beaucoup yeba ko découvrir aza nani asala nini mais aza Congolais lokola bino nga aza ndeko na bino Congolais. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo maman aza na association na liaka na bala babwa kama na Paris. Merci beaucoup na président ndala ensemble pour une nouvelle république maman Miminduma na Pesio Mbote. Je suis déjà mon invité. Bonjour papa. Bonjour. Na Congo France mokili mobimba okoki se présenter sous baye bayo ozana. Oui, naza monsieur Dodon Talou na businessman. Na ebani na kombo ya Auto Junior, na ebani na kombo Papa Junior. Je crois que c'est ça. Papa Junior na habité le lomboka za na posa na bino, na habité le lopé sur les 5 ans. Moi tour na Congo au savait ba marambo ndenge zalaka na habité ndio pe za moi près sala ngo mende moi 4 na yo lo. Oui, justement, je crois que na kati na ngai naza motema ofungama pona kozonga na mboka. Alors le long de to sola na yo il y a plus de 10 ans tobima na ba réalité moko boye bolanango na kati émission. Merci beaucoup. Mais tout le monde a présent Fachi. Alors déjà, besoin sur Batalibanda, to zonga déjà au Tozalibanda. On a habité aux années après. Oui, nas après. Na katia circuit to ebani nas après aux zonga na mboka.
Merci beaucoup, Madame Micho. Nous avons la biso Congo, nous sommes toujours en Congo, Kalaming te boki bochoka, Auto Junior, Papa Junior abi Kalaming te, azozo en Kinshasa mais tout le balance sont en Maïsa. Ça, des changements dans nous et quotidien ba Congo ba zolé la partout na beni ba bazo kufa donc zomona ndiye changement za langote ba congolais toujours bazolé là dans les réseaux sociaux partout ba congolais misus ba mo c'est en route mais to ba ke Kabila zaka président ke ba masquer biso na président. Oui, politiquement et pour moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Que ça soit Kabila, que ça soit Félix, c'est pas notre problème. Ngana businessman, problème nanga isa ba réalité à business. La réalité business, cela veut dire tolingi vraiment free business. Donc l'État a un pourcentage nae o ekoki ko permettre les banamboka ba évoluer. Et zalate que non, c'est comme si l'État alingi a colonisé ba business people. Donc c'est pour cela au moni moi ba frère makasi na ba initiative mususu banamboka ba na on a besoin ko tsamboka. Ba businessmen ba oyate mangi ba la saki appel wana eza pona maramwana ba businessmen ba za frité na mboka so ba ça. Bon, c'est que moi je peux parler za eloko moko ya motuya na landara ba émission na landara bino. Et je sais que ezan eloko moko ya makasi oyo ezo salama na Congo. Donc tout est enclavé na président de la République. Donc, Bissonio Sotovandi, 80 millions ou 90 millions de Congolais. Tovandi Kapona Rolobake non, Fatchake na France, Fatchake na Belgique, Fatchake na États-Unis, Fatchake na Boye. C'est comme si Fatchine Moutarome ma business. Mais Fatchi était comme nous. Fatcha Zalaki Libanda, a même business. Et il est président aujourd'hui. Tout le monde veut que Fatchi a même business. Naïbi Tendeng Tozo comprendre. Alors, Elokwana, Eza moi bien te Moroboye. Nous avons des partenaires au Bakocha 50, 100, 200 milliards de dollars pour nous financer le gouvernement congolais. J'ai des gens qui peuvent mettre des produits pharmaceutiques. Il y a qu'on fournit même 5 provinces, il y a République démocratique du Congo, en collaboration avec notre gouvernement. Nous sommes prêts, il y a qu'on investir dans la façon. Je dis bien des conteneurs et des conteneurs de produits pharmaceutiques. Il y a nécessité, selon demande, il y a des docteurs. Je suis prêt, j'ai des gens, dans une réunion moko semaine prochaine, dans na Lusaka, il y a même domaine, dans une réunion soki na uti Lusaka, na kozonga Afrique du Sud, au kutana batumo bazo uta UK, na même projet pour le financement, il y a produits pharmaceutiques. Toliko kenamboka to tendre loboko, si ils vont nous accepter. Ce qui n'a pas l'émission Lelo, la ligne a rappelé Banamboka que non, on est prêt. Il y a que ça la action moko ya makasi ou il faut faciliter pe to kende liboso. Merci beaucoup président. Mais le bibo za prêt mais là on ni kasi zo zanga pour bo sala. On te lo ni zo zanga pour bo matérialiser projet bo zanga. Oui, volonté politique. Ndezo kali marambo ebele. Comment je m'explique. Lelo ngana bi nazo kende na mboka pona kende ko solo la pona ba investigateur, OK? Batu o bakoya ko investi bazana besoin ba mona gouvernement. Gouvernement ce sont des individus qui sont là-bas. Alors, je peux passer na canal par exemple il y a un conseiller a rolinga business on comme yaé. Ngali banda. Mais ayebité je fais combien des années pona ko zo ba partenaire wana bazo trace nga pona kena ba na mboka. C'est un fait au nazolo balilo ils a distraction ti. Donc nalandaka ba émission nabino nous avons des gens acquis qui sont prêts à investir. Donc nasi tozana réunion na ba partenaire moko ba uta UK, on va vous inviter au Kolanda. Réunion ninge kozalela au Kolanda projet d'action où les gens pensent pour les Congolais qui souffrent na ba façon wana parce que atakutu Haïti ngwe dindaki 80%. Mais Congo est dindate, mais tu vivre na façon moko 3 fois plus qu'Haïti. Alors lelo na leki na émission pour faire comprendre que ba kalwa nande yango tozo bondela ke ezalaka zalakati.
Merci beaucoup, président. Ma présent émission d'ambition est à la partout, surtout la présence, président Fatipé à Talara, émission Oyo. Message au ça parce que les Arayo monté avertisseur belé. Par exemple, besoin qu'on a Congo, n'est présent la Kaki, à la Besaki, mais tu n'as que non, tout bakoi qu'on s'invertit dans Moka, n'est Zara. Message au groupe ça parce que Mingi et l'on est salami trop, bah là trop. Message au groupe ça n'a gouvernement, na biso nini pour oui, merci beaucoup pour la question. Moi, ce que je peux dire pour le moment, je suis connu dans RD Congo. Et je pense que, en particulier dans la province de Kasai orientale, je peux donner les détails. Je fus formateur dans le cadre moko professionnel. Monsieur Matata, ce qu'il a une mission Oyo, il me connaît très bien. Monsieur Maweja, Oyazaleloyo, gouverneur de province, c'est quelqu'un qui me connaît très bien au nom de Otto Junior. Je pense que je suis tellement connu dans le niveau. Alors, aujourd'hui, où je vous dis présentement, nous avons besoin de Yakomona Bakonzi Yamboka pour faire comprendre Bango la réalité et belle. Au moni mutusoka zana pouvoir moka rosa la moi qui dit ba na ba coin moko boyazo comprendre. Mais ce que moi je peux vous dire, il y a possibilité ya ko tongamboka. Donc ndeke tozala boy mutu azana maboko 5 doigts mais na mutu azana même moko liboko moko ezana 5 doigts. Cela veut dire mutu akokipe jamais ko sukola kaka na 5 doigts, il faut ko intervenir na liboko msusu pour comme à 10. Donc nous avons cette volonté là. Nous avons un message particulièrement na gouverneur Nabiso ya Kasai oriental, M. Maweja Junes. C'est quelqu'un que je connais bien, on a vécu ensemble. Tous les cas étape belé. Biso soto tika mbujima yoana bon, moi topé ça ba détails ils na télé, mais je crois que berère ya bakonzi mususu parce que quand il y avait polémique entre Ngoy Kasanji et ADC pour la propagande bango biso to tchaka mutu bolongwana pour la guerre Ngoy Kasanji tchaka bino moi pression belé yango bokima pour na ba façon na bon toala ki bablo mora bien te quoi osala mambe belé ba association tangisa ba chege belé mais pression. Oui, je te dis sincèrement nakati ya Kasai occident oriental, je suis connu. J'ai formé des chégués, des enfants de la rue, j'ai ramassé. Il y avait des conflits entre chégués et Kreiser. Moi, j'ai formé 60 chégués. Gratuits. Je vous dis bien gratuits, 60 chégués. Je les ai formés professionnellement. Gratuit, donc le président de la République à la minute. Je te dis, j'ai dit gratuit. J'ai des témoins, Oazala qui est chef de division des affaires sociales, mais c'est Fabichila qui est à Kinshasa. Donc, chef de division des affaires sociales à Koko témoigné, mais c'est Mata Tampogno qui était venu dans mon centre de formation tant que Premier ministre visitait, il a vu les chèques dans des salles de classe. Alors, quand les Kreiser ont chassé les chèques, on les a logés, Naba Frère Nabisobonko. Bien que, et après 2-3 mois, UNICEF est venu nous mettre un peu la main pour nous sunga ba chege auto lojaki. Je te dis, il faut balia, il faut balata, il faut vivre. Ils ont eu leur formation de 6 mois, 3 mois, 9 mois. Lelo, Monsieur Moïse Katumbi, ba société naye, ba Akuna Matata, Muzuri Sana. J'ai plus, je dis bien, j'ai plus de 25 élèves qui sont sortis de mon centre de formation professionnelle. Soki Tembezali, Bokotindak Mikronabino na Akuna Matata, vous allez voir les élèves qui sont sortis de mon centre, qui étaient des Chege, les enfants de la rue, venant de Moujimaï, et je te dis, sur la voie, na Katia ville à Lubumbashi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont sortis, je dis, des milliers qui sont sortis de mon centre, venant de Moujimaï, qui sont à Lubumbashi. Ils vivent tant que des chauffeurs. Il faut qu'on se retrouve à peu ça 10 ans à part les écarts à pression
ngoka sanja chaka yo posunja parce que ozaïda mutu okangi ozo kamba plus de 60 personnes ozala ba association au sale zo ko teya bango teyi bango pe ba komi ba tu pendant ce batamo gratuitement comment tire ki mboka apoya la ba mboka o a Fodis. Je dis eza passi biso ba congolais toza na esprit moko okoki ko combattre mutu oyo azosala eloko oyo eza domaine na ye mais yo okoka kosala yango te mais okoluka ocombattre mutu wana mpo yo remplacer na domaine wana et en fait tu le feras pas. Voilà ba erreur oyo eleka na mboka wana. Je te dis bref, on était trop matraqués parce que nous on était des ADC. À chaque instant, il faut que installation na yo. À chaque instant, il faut comprendre que non, je suis mal vu. Il faut qu'on a dégagé. Alors, je te dis sincèrement, les 60 enfants que j'ai dit, ce sont des formations professionnelles gratuites que je faisais. Oui, mais je ne dis pas ceux qui payaient. Parce qu'il y avait des gens qui payaient. J'ai dit, j'ai demandé $10 par enfant, par mois. Les gens qui ont raté la vie, par exemple, qu'est-ce que moi je faisais? Nabandé ko leka na ba église, nabandé ko consulter ba pasteur pour ba aider ngai. Dans quel sens? Donc, ils prenaient des gens qui n'ont pas de possibilité d'études. Et je prenais des jeunes hommes, je les formais et je demandais $10 par mois. Une formation de 3 mois, quelqu'un devient chauffeur pour $30. Voilà les efforts que je faisais. Na katia Kassai occidental, Kassai oriental, mais na niveau de Kassai oriental, c'est là où j'étais vraiment pilonné. J'avais un centre bien connu au Bazar Benga, Auto Junior. Auto Junior au Ezawa na Kassai kuna yebani partout. Oui, Kombo ana Junior, Eza, lelo moni ba bus, moni ba camion, mais je suis businessman depuis ma naissance. Donc je vais aller seulement contempler un peu et puis chercher à rencontrer monsieur le gouverneur. Message nazotinda na monsieur le gouverneur pour faciliter l'accès na mona na solanae. J'ai des investigateurs et oyo bazana besoin ya kosunga mboka. J'ai des gens qui ont des moyens qui veulent investir au Congo vis-à-vis na makambu o bazoyoka. Mais ils ont besoin de voir. Alors, tokosenga ba visa toto tendre maboko. Je pense que lobby yango que non présidence batalaka émission. Oui, c'est bien batalaka, mais quelque part ils peuvent négliger parce que bango ba mona rara ba business que non France a payé 15 milliards. Mais France a payé 15 milliards pour na Congo. Est-ce que na Congo 15 milliards exact? 15 milliards ils en a Congo. Mais ceux qui va payer 15 milliards les lots, oui, c'est pas un problème. Bah déficit biso 15 milliards. Et comment jeunesse na biso ya lobby avec les 15 milliards là, ceux qui t'osent en te investir en pour la jeunesse et je crois que 5 ans après, nous pouvons avoir un grand nombre de jeunes oyo ba longwe ba désœuvré, ba komi ba évreux. Voilà ce que moi je peux dire dans le domaine. Merci beaucoup, maintenant. Aujourd'hui, il y a un avertisseur. Il y a un bougement et autant il y a un Congo partout. Il y a la province. Nous avons vraiment envie de rendre Mboka na biso. Ngai nazomona Congo. Je suis à mesure de faire la formation professionnelle na RDC Mobimba. Dans le cadre professionnel, j'ai la possibilité de kotangisa ne fût-ce que déontologie professionnelle. Je dis bien la déontologie professionnelle. Déontologie professionnelle pour le lobby, commis, terre, ya kuluna, terre, ya donc banditisme, oui, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Mukolotoko rendre Moussala o bazo sala wana to rendre effectif. Cela veut dire bazui formation moko o eza gouvernement a biso poids et permettre bango bazo ba brevet d'aptitude professionnelle. Et je ne crois pas qu'ils vont devenir des voyous.
bako respecter ba brevet na bango. Parce que na boite qu'il y a des lettrés par rapport ya ba wewa, mais je te dis sincèrement, ceux qui baza formé et qui bazu ba brevet d'aptitude professionnelle na domaine wana et qu'on permettre le gouvernement à comme strict pour na kozwa n'importe qui te azala wewa. De koki koko m'appelle domaine parce que ce qui totali RDC il y a 2000 ans, il n'y avait pas de moto. Moi je suis conscient, il n'y avait pas de moto comme aujourd'hui. Donc, tout comme il au Sénégal, Mboka Moko, Maghreb, nous on n'avait pas de moto chez nous. Alors domaine on est kotika ndengwana ba wewa na Lumbashi ba lobi ba na Kinshasa bazobenga bango ba wewa na Lumbashi bazobenga bango pe kombo msusu. Gouverneur Gentil Ngobiabi balimba suspendre koteka ba moto. Bon ça c'est pas eza solution ou eza solution. Comment est la solution? Ok. Il y a combien de motos qui tournent dans la ville à Kinshasa? Admettons 10 000 motos. Alors, du coup, vous stoppez 10 000 personnes. Tu sais que ces gens-là gagnent de l'argent? Ils gagnent de l'argent, ces gens-là. Et tant que vous stoppez 10 000 motos, qui va ça la soulte, dis-moi, alors, Batouana, Barokoma Banane. Donc, ce n'est pas ça la solution. Il faut former ces jeunes-là. Il faut qu'on participe au développement de Bango. Tokopé sa bango formation professionnelle. Moi, je crois que Gentini Ngobilaout Inongo. Nous, on a vu Inongo avant lui. Moi, je suis l'ami à Richard Anchi. Je suis l'ami à Fabrice Bolou, Kamaramon Azoloba. Je connais Pascal Tabou. Gentini Ngobilaout Bato Nazoloba. Donc, on se connaît. Nabilongiso tokutani bo torobeta na masolo. Je te dis à Rosala Kidiba parce que lui personnellement, il vient de Inongo. Na Inongo ezata na voiture taxi mokote. Taxi atamo. Na lobi na yo na Inongo voiture taxi moko ezati. Moi je te confirme soki tembe a pouvoir biso auti na Inongo atiki combien de voitures taxi. Nakendara Lubumbashi à chaque instant. Lubumbashi, les gens parlent de Moïse Katumbi. Nalobi bien, bus, il y a l'État. Bus, il y a l'État. Il y a 30 places pour la population. Bis Moko, au gouverneur Nani Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y a ça? Bis Moko, ils ont arrêté à l'État. Ndenge Tolobara Transcom, il n'y en a pas à Lubumbashi. Lubumbashi est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Et ça a bis mon côté au gouvernement. Na tchango défi, émission na oyangoyo, oya lobi ke na kosi, aya koleka. Alo banangai, kombo ya bis ya société, ya l'État ya bis iza wapi. Il y avait quelques bus Tata, oyo gouverneur, to banda omona don de Moïse. Baropesa par exemple bapesi na université, moi bis bapesi na tel hôpital, nyonso ezaka don de Moïse. Mais aujourd'hui n'est plus gouverneur. Apesa badon. Bon, en tout cas sorry, nazo combattre été, eza polémique té mais tozolo baba vérité. Comme tu l'as dit, il y a Moïse, merci beaucoup président. Tous on a Paul Kagame a sali déclaration à ceux qui tuer de ça à est qu'on a béni les Moïse Katumbi mtaza ko financier pour baboma ba congolais na béni kuna. Et que tu beti pe so président Moïse Katumbi na bitement le béni. Mais ceux qui te lobi que Moïse Katumbi atinda ba trouble ba côté wana mais Bosco Tangani autaki na Arménie nalandaki dernièrement na kati ya parlement Jeannette abandai ko sala discours j'ai bolanda biloko alobaki il était de l'armée wara bon ça c'est pas notre domaine donc il était bon yemoko ayebi place auta vous comprenez donc ba côté wana biso to na mboka wana to na besoin de développement mboka na biso futo lo ba vérité les gens qui sont na katia politique et à bouloti eza société morote ke ono ngai lokwa na za ministre na sala na société ministérielle non
ces gens-là doivent être gentils. Et ça, c'est que parce que mon continent, bino mututel, bino bokomi loba fan club, donc bino seko non. Et à qui togoti. Donc, pour l'intérêt à mboka, photo solo laka. Donc, pour l'intérêt à mboka, photo lo ba vérité. Ngana lobi bien que na kati ya ville ya Lubumbashi, bus à l'état ezati. Comme Transcom, comme Nani ezati. Ndenge tozaka na basozamako, ba itik, Sotraz, kuneza larati. Soki na Lumbashi ezate bongo na Kolwezi. Bo soki na Kolwezi ezate bongo na Likasi. Bongo na Mbujimai, bongo na Kananga. Mais à Sony, quand vous parlez que non, biso, non, il faut azonga na 2023. À Salanini, poya au Salanini. Ba bloko na toa nango besoin. Nous nous voyons notre développement. Ba mboka otobimi, moi je te dis sincèrement, na nombre ya ba Congolais au bazali banda. Na nombre ya ba Congolais au bazali banda, bazana besoin ya ko investir na mboka na biso. Même ko sala jardin ya pamba. Botika ba blocage. Botika ba blocage. Mboka moko te et la mokaka na ba façon wana. Moi je te dis sincèrement na mboka na biso, to futaka plus de 10 impôts. Na lobi oya ko tembe caméra yango yo aleka na émission. Réalité o nazolo basoki na kosi. Environnement, bon, to tchana l'environnement te. Tolo bananu yo tango zo kota nanu na Congo. Avant kota na Congo, il faut zalana autorisation de transport international. Basombara document wana $150, papier, Bristol. Tango zo kota na Congo, faut dédouaner biloko nao. Après ko dédouaner biloko na yo, faut fouta péage. Okuta na ba service. Okuta na OCC. Tango koti na mboka o etale biloko na yo. Ndeko nanga. Griffe na yo oyo komana mir. Griffe na yo oyo komana mir que non voilà société na ngai kombo nango songolo. Kombo kaka oyo komiona. Tango to kota DGRAD, DGDA, tango to kota DGI. Na ebisio soki na tangelio ba nombre ya ba mbongo fuko futa impôt et puis oya ko sala déclaration annuelle et puis ya ko futa VAT o to benga VAT 14% ya DGI. Mais mon frère, je ne sais pas ce que ça ni. Et puis tango pe oke na Congo osali oyo sali, tango lingi ozonga na place ozalaka. Au commune aéroport au futa $55. Donc $55 wana auto futaka. Bweza fatia lobaki longwa. Ezalaka ka elona otuna. 55. Ezatile lo. Naza kutuna ba ni na osoki na ebara menenge na za nango. OK. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, président état tout paiement, tout la nanu interview, nabi ke mais comme ça peut encourager ba ndeko ba congolais partout tout le gouvernement la biso, tout la nanu élément et tozonga pe après la mission la biso. Bonjour papa. Kombo nanga Anintalo. Bon, nazolo bana batunyo so bazotala ngai surtout biso ba femme congolaise. Toti ko finga mibali na biso, toti ko finga ba politicien, toti ko finga ba papa na biso. Bon, mboka na biso nani ngaka ebonga kaka. Mboka na biso ebonga neti par exemple ba papa na biso ba oyo baza na Congo. Bazo vivre kaka na bato nini babima libanda ndeni bazo vivre ni nebite Congo na biso ni babongisa ngoka ebongaka po ba parents na biso ba mona ndenge ya ko vivre ba fongola mitema pona bato baza libanda po bato baza libanda bakena ba projet so par exemple soki bato baza libanda bakena ba projet na nini na Congo na biso na mboka o komona ba politicien bazo diaboliser bango ozomona ezo vraiment que ça va vraiment bien te et ça va vraiment bien te na biso bato toza libanda. OK, merci papa. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau na vie ke boti kolanda élément wana ya mama watu côté apé koloba ba congolais biso nyo partout na ke
et c'est pelisi bino mingi to luka mpe ko changer to zo luka changement ya mboka na biso en tout cas to kotisa changement to changer ba mentalité na biso pe bande ko nyo so ba pemene mokonzi to na décision malamu mpona mboka soki pe ko payer ko luka te okangango ko malango soki ndenge nini luka fongola so la mokonzi mboka pour développement ya mboka na biso ezala présent à un moment vers la fin de la mission la biso et le roni ko senga na ba congolais to ba konza mboka to ba tunyo so ba ta la émission oyo et le roni oyo bomba ki pona ko senga. Oui, d'abord na opesa bino merci de bo faciliter ngana micro na bino pona pesela pona bana mboka na boite ke na mboka opposition ezalaka mais oyo ya biso marque ya opposition et ça là vraiment kitoko te eza na bandeko mosusu bakoma kolata bilamba ya Zaïre tozomona tolandaka bon eza vraiment indigne quoi eza bilo moko ya na importance te eza lokola ba discours ya papa Ngwanda alors tango azaki na mangeoire azala marque wana te et je crois que on est ba distraction tout le monde a développement ya mboka eza na batu oyo basi basala na mboka wana oyo balakisa biso eloko moko te cela veut dire so pe tozongisi bango bakosala pe eloko moko te donc il faut qu'il y ait génération en génération tosunga génération future pour permettre que mboka kende liboso en tout cas mboka na biso etonda nkita mais biso nyonso to na besoin ya kolia nkita wana te parce que na kati ya Congo na mona te shop o batekaka diamant non na mona te shop o batekaka cuivre non na mona te shop o batekaka cobalt na Lubumbashi shop wana ezati ne to benga ba Shoprite ba Pick n Pay shop wana ezati alors lokola shop wana ezati to rocha mutu na biloko wana te vraiment to luka eloko nini ya kosala. Il y a beaucoup de gens qui parlent que non, faut ça la bilanga, faut ça la boy. Il faut qu'il y ait quand même quelque part moi et bandeli moko boy. Pour na bana o to ko engager na bilanga, moko e bata ko kumba tracteur. Il faut qu'il soit formé. Moi je parle de mon domaine, na sengi batu mususu pe baloba na domaine na bango. Poto kende liboso. Alors pour na biso ezala sengo mingi ko critiquer. Je pense que o eleki ba misusu ba kozwaka ba point essentiel. Oye sepeli si bango pour ba critiquer ba finga. Voilà tout ce que nous sommes. Donc ils ont une importance mon côté, mais moi je crois que na kopé ça merci mingi na oyo ngamoro na sala na Congo parce que j'ai formé beaucoup de jeunes au bakoma batu. Alors je vais reprendre na zong salisusu mentalité wana ya ko comme salisusu ba jeune bakoma batu. Moi je ne compte pas rentrer au pays tant que na kende kofungola auto école pour nazo mbongo. Non, moi je vois l'avenir des jeunes na cadre social. Donc ce qui centre de formation est ouverte et qu'on a rien que pour na ba désœuvrer. Donc dès que nous avons la possibilité de former plus de 250 élèves par mois et je pense que une année après nous avons combien de chauffeurs que nous allons lancer sur le travail. Nous aurons par exemple combien de mécaniciens que nous allons former pour nous larguer dans le marché. Voilà. Donc, dans le domaine nangai, je pense seulement à ça. Il y a un sengana bandeko bazandinga chef de l'État baza kidibati parce que air moko bana mai bakoma na système ce qui copie yaza conseiller allez à détourner cop on komi yaé komi yaé a kesola na mukundike non j'ai mes gens non soki mutu aine eloko na ye botika mutu wana asala eloko na ye asala branche na ye parce que eza domaine na ye mutu mususu akoya eloko na ye asala branche na ye si toi tu es conseiller tikala wana so mutu mususu pas gouverneur atikala wana yango mot de la fin na ngai nakopesa merci mingi na bao bazui chance ya kosala na gouvernement. Je sais que ça mandat à 5 ans ba misusu pe bakoya na mandat prochaine. Alors pour na chef de l'État bandeko oyo bazana kati ya masolo na parlement na nini soki mutu azana besoin ya développement na avenir ya mboka te il faut moi oui nakopesa merci mingi na ndenge botandre nga micro
et puis na bana mboka o bazolanda biso na air oyo. Merci mingi na patience na bango ndenge bazwi temps na bango na bandako mpona kolanda biso. À part ça, nous on est bien, tout ça bien, nous tous malamu. Et mbote ya mingi na petite sœur nanga na Paris, na Nutalu, na bana nangai, madame nanga na Asir apesela ki conseil pour na bandeko basi, o bali komesana kufinga mibali ya baninga, kufinga boye, bandeko mibali surtout. Ba bazana écrit ya impair, on a habité ba misu baza bato Équateur, mais balo bana biso na no eloko nini oyo. Et Salaman Équateur. Qu'est-ce qui manque Bango basa la marche pour na bandeko oyo bazo sa la marche contre la République. O ba utiko sa la marche aux États-Unis, ba combattre Bango. Que basa la marche contre le chef de l'État. Nazo mona raison té. Par rapport à même pas une année du pouvoir. En tout cas, total à liboso, les amboka na biso tout. Total à liboso. Merci beaucoup. Mon adresse, numéro de téléphone, ndenge zalaka rapport. Oui, numéro de téléphone nangai est à plus 27 84 053 0162. Nalobi bien 084 donc plus 27 84 053 0162. Bureau nanga eza na Bruma, ba bus eza wana, ba mituka transport eza wana. Nous facilitons les transports. Ba ndeko bazo tinda mwa koli na mboka pona kosunga, tozo sunga bango na prix moko dérisoire. Ba bus ezali pona komema bana mboka o bazana besoin kozonga na bana mboka bazana besoin koya. Vraiment nous sommes là pour faciliter. Alors na opesa merci mingi na bino. Oyo boye ko tendre nga micro. Merci beaucoup. Nzamba pambola. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était pour moi un plaisir de recevoir pour vous le président Otto Junior. Nous avons marmne awa pe avandisa makambo na ndenge ba mboka oyo mais souci ezazana bato minene o baza posa koya ko invertir na mboka na biso Congo bino bandeko za pembeni ya mokonza mboka bo faciliter ye akolisa pa komisa projet na ye na Kinshasa ndenge prier moko président de la République Fachi aloba boya na mboka ba on a besoin ba ko sala loko na mboka ba ya vraiment dans les ya mapona ye. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, maman de l'association il a kana na boka na Paris. Merci beaucoup na maman Nadine Malila ya docteur Abraham Moudjilou. Merci beaucoup na maman Miminduma. Nous sommes à la fin de cette émission. D'ici là portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro.